Penso bande ko balandi ya canal ki télévision na ndenge bozali belé pona kolanda lisusu émission na bino bolingaka pona mboka mokolo ya lelo eyambi moko ya bayi politique oyo azali na bwanya makasi nganga mayele oyo a défendaka mingi ba couleur ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo boyebi bilo moko mouvement de libération du Congo etondi bato wa bwanya pe mayele yango da pona ki lelo mwana mboka René Bonganga azali bongo président ya moko ya masanga oza na kati ya mouvement de libération du Congo babengi les bembistes na ye to kosolo na oetali actualité politique na Congo démocratique mbote na mwana mboka mbote mopanzi sana en tout cas lelo nazana esengwa koyamba yo na luki yo mingi mais na dio te na comprendre que ma ponomi ba candidature nembe sali bongo. Non, tozali, je pense que bino pe ba journaliste vous a nanzela mingi nga pe na lukio mingi. Je pense que so to kutana wa ezali nzame muta lobi ke to kutana. Na makambo etali mboka, je pense que na sala ka effort nazala présent pour na ko manyola assemble na bato puisque lobaki wana nazali mingi pour défendre parti oui, mais biso to lobaka solo. Bon, et pas na biso intérêt de mboka, intérêt à république oyo Mobutu a tiki la biso muli monaye epe mana boboto lobilo leke ezali mokolo ya tika ki biso bongo mboka oyo ya tikela ki biso ezalaki moko ezalaki pe na bolingo ezalaki pe na boyokani yango MRC mission aussi principale na ezali d'abord pour la sécurité ya mboka pour na bomoko ya ekolo pour la dignité aussi ya peuple congolais. Alors mokolo lokolo bili kama maréchal Misa Izalaki na cathédrale tout le monde était mokondi pa yaki kuna. Oui. Alors to fêter anniversaire ya mbulo yo na contexte ni na imagine ni par rapport à Mobutu. Je pense que ça ko bomba likambo, ça ko bomba bosolo. Mobutu to ko bosana ka jamais. Parce que Mobutu azali moto ya pesa kimboka na biso lokumu 9 pays voisins autoza na yango babandai ko banga biso babandai ko pesa biso lokumu mais lelo lokumu na biso ekomi lokola mwa bongo Mobutu dira mandat na nyonso oyo asalaki mboka na biso ezalaki liboke moko yango yo kaka slogan ya bandai ko loba ekolo bo moko papa bo moko mama bo moko mokonzi bo moko wana ezalaki champ de bataille ya Mobutu toyebaki te ke ngai nazali ekolo boye ngai nazali munoko boye ngai bona bono tozalaki biso moko biso nyonso papa moko mama moko ezalaki ekolo na biso oyebi ezalaki na ba gouverneur mosusu babandaki kozala na ba ekolo oyo bango bazalaki originaire te soko tali ok na Katanga lelo obeti lisolo ya Kuyagialo o azali lelo to ko benga moto Norubangi mais azali populaire jusqu'à présent na Katanga ozipe bande ko mususu bazali vila kikanda bien na Nord Kivu mais azali moto Congo central alors soki to kanisi to manyoli makambona ezali opesa biso passe que lelo tozo kende wapi moni ezali ba tout ya Mobutu et puis les cambo etali sécurité en mboka Mobutu asakana kité quand même expression moko atikela biso que il était même prêt à signer accord avec le diable pour que Congo etikala moko petit akende ko kufa Congo etikala moko malheureusement na o nyonso yena sima to yipe bato yango ba ko protaki po ba komisa biso boye mais je pense que na ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi azaliwana azalaki pe na mesi wana na moni pe yepe akanisi makambo na zoloba akosala makasi ke dignité na biso ba congolais ezala restaurer unité ya mboka ezala kokabwana ezala te tribalisme ezala te lokola Mobutu asalaki voilà nayokaki yo kwa ba pasteur mikolo ko lekawa oh non Mobutu aina lifelo est-ce que maloba ndengona eza propre na rang ya tata mokonzi akala maréchal Mobutu donc soki bongo passer na yepe utaki na lifelo oh amoni ekuna oh na lifelo bato bakoma kate yo yeba ndenge nini moto na azalaki kuna donc ye passer na uti na lifelo yango ya tiki Mobutu kuna makambo ba passer wana tolembi tango mboka ezalaki na ba église muke to mona makambo tozo mona te
toyebi ba passer yango eza ba passer ko tia mitema te osoki paradiso nan mota koma kuna zate ubeta lesoro na ngondindi ni felo bato bakoma kuna bazate e pa biso ba Kristo baloba kuna za ande moto bato bazika bazole mais yolo ba mota za kuna donc zana ye kuna we uti kuna tike kuna donc eza makambo to lobela ngote. Voilà, alors tokei na o etali bongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo VPM ministre de la défense nationale pe ancien combattant boni misala na to uto mona uti goma pe sika wapi ba mbebe sa make pa ba soda ateli moko na baninga ba VPM mosusu ya intérieur tomoni ndenge makambo lekaki. Alors na nyonso wana tokolo banini libungi ezaki pa ba soda topé ezali kambo moko boye sabotage toni. Merci beaucoup pour la motouna wana, je pense que bandeko bakolanda ngai mingi. Différence entre régime oyo na régime oyo eleka ezali ke aussitôt bato bakufi gouvernement ezali mobilisé. On commence par les chefs de l'État. Na conseil des ministres a betaki loboko na mesa. Ke alingi te ba sopa makila ya congolais. Aussitôt a beti loboko na mesa. Délégation, une forte délégation qui est constituée pour descendre sur le terrain. Il est vrai qu'ils sont mon côté. Ils sont qui VPM à défense, VPM à intérieur, na ministre à droit de l'homme, na à justice, qu'est-ce qui s'est passé? Na auditeur général. Il y a auditeur militaire. N'est toujours pas na oboué. Azali kuna, azali ko sambi sabato bakangi bango en flagrance. Tango bakomi kuna résultat ezali nini? Résultat de bossé ezali que gouverneur militaire au azali kuna azali rappeler na Kinshasa pour aya ko expliquer ba konzi qu'est-ce qui s'est passé aux justices. En dehors aye des officiers supérieurs au bazali ba responsable opération na bakangi bango. Bakangi bango pourquoi? Pour ba expliquer pourquoi ba dérapage wana esalemi. Et là comme ça tout le monde ba soda oyo basalaki libunga wana bazo sambisa bango en flagrance. Zo mon elengi ya régime oyo yango wana ke tukoko tika mabe moko teleka. Okay. Soki to comparer na ba régime passé po o esalemi apena bande kuna biso ya budu ya Congo na Congo central. Toyeba te délégation kindente. Enquête esalema te. Batona milimo na bango pe kende kaka bongo. Mais pona biso so lobite o ekufi ezali ba congolais. Il faut toyeba tina. Et puis bazali ko sambisa bango na miso ya bande kuna biso ya Nord Kivu et plus précisément na Goma et sika makambone salemaki pour que ba tirer au clair. Tozali ko compatir na bato nyonso oyo babungisi bande kuna bango. Toko senga pe que justice et sala musala oyo ba salimbeba wana bazwa punition. Ozomona différence ya ino sacré. Ezali te moto abri et puis basodo bazo sambisa ngeza banani. La garde républicaine. Ezali te ke o ezali basoda bazo kengela mo konzito tika bango bona bote bakangi bango balongoli bango babere balongoli bango bagalo bazo sambisa bango publiquement. Comment là c'est ni né au-dessus de la loi. Voilà, c'est ça le problème. Donc ezali te parce que tous en a union sacrée ndenge bandeko ya FCC bazali na kan ba bomi ba Congo kuna tete bandeko na biso ba Congo. Excusez-moi le terme, ce n'est pas tribalisme, mais bandeko na biso Congo central. O ba bomaki bango batuta budu ya Congo. Bazali ba Congolais. Oui. Bazali ba Congo central. Ti lelo yo ekenda Congo. To yebi pete. Basambisa pe moto. Basambisa pe moto te. Mais biso bakanga pe moto te. Bakanga pe moto te. Ba rappela pe gouverneur te. Ba rappela te. Et les kabongo. Le kura ba taba, le kura ba meme, mais pas Félix alobi te. Les arrivent à ndeko na ngai makilo zo tambola nzoto na ngai ezana nzoto na bango yango mona ekipete te ke o les arrivent à soda na ngai bato basala ki bongo bakangi bango bazo sambisa bango et puis ce qui est important bato babandaki ko kanisa bona ba mona o za ba soda ya Félix ba kengela Félix bazo sambisa bango devant tout le monde ba audience wana ezali public au monde donc c'est ça autre chose tokolo bali susu nini tokolo bakaka ke justice et ça la musana bango ba oyo bazali coupable va subir la loi. Voilà un peu. Voilà. Nikamboso koloba mawa. Toyoki ndakwa bato vandaki na okuna na GLM wana esika tata mokonzi kalabana ko vanda Joseph Kabila rais. Akei botika ndako na ye ale danki yaka o bu bidozer buka. Na minoko ya bato oyo bazali na famille politique ya rais kolondako balobike
mwana mboka Jean-Pierre Bemba moto atindi babuka miri ya ndako na ye tomoni Shadari en personne ye moko akoloba basoda Jean-Pierre Bemba atindi basoda ba eke aza na kanda ya Kabila ye moto atindi babuka ndako ya tata mokonzi yaka. Merci beaucoup. Ikambona na misa malobi ya kono mubutu tokutana ki wana mingi et puis lisolo ezalaki bobele wana po bao wana ezali bato bayebi Kinshasa o bao wana babandaki na tango wana bazo circuler ba pazero bayebaki ba venir nyonso ya Gombe bo soko lobinde ko Sadari na bato na FCC balobi bongo c'est tout à fait normal. Pourquoi po bango bayebi Kinshasa te bayeba ite ke ba venir ezalaka wana bayeba ite bandako ezala wana po bango nyonso wana ekirio nyonso wana bakomana Kinshasa na 1997 bayebi te bango bamona ndeke ezandako mais basutuka kitang musu bamona nzuka ndezala nde balaba bamusu balo baisute po bango tango bamona kaka ba clôturer bongo bayeba même te ke bandako musu ezala na sima bayeba peut-être ke ba venir ezala ki wana ezali libunga te bandeko bateni bango rigueur te po bango bayaki na Kinshasa na 1997 tango bayaki bayeba ite ke banzela ezala kuna tango bayaki bayeba ite ke bandako ezala kuna mais tango nzela wana efungwami bamoni ba toyebaka te tango boye bazalaki kaka na raiswa bakota na bango mpe na lopango yango te bakota mpe te bayebai te kasi baye na 97 te bakadogo bamosusu bakoloba mpe ntango mosusu mpe na lopango batikala kokota te mpo omonake continuité ya nzela ezala bayebaki te babando kota mpe te babando sukaka libanda meme na Shadari akamoi Shadari akamoi atikala mpe kokota leki na ngai oyo asalaki video ya oyo aloba na kombo abemba oyo bakangaki mikolo nano oyo Jimmy Kitenge bon Jimmy Kitenge nayebi ke ye ezali fu afinga bemba bakanga ye azonga makala po alobaka bakangi ngai likolo na Kabila po soki bakangi oyo olobaki na kombo ya Kabila oza kuna na makala me mwasi na famille baza pepele misolo lomeya ezoya saka fufu saka los nde yango na alobaki bongo te bakanga ta ngai nazonga kuna wana misolo yaka na ndako mais nzoka nde Bemba aza makambo wana te bref bakongole baboma Shadari te baboma bandeko wana te na bamama kane tu baloba na bango te bango bayaki na nona 7 yawa na 1997 bayebaki te ke ba avenir ezalaka bayebaki te ke ba quartier ezalaka koyeba na bango ka tango bafungoli nzela wana ezali bunga te tokolimbisa bango. Deuxième aspect likambo wana pourquoi kombo ya Bemba na monoko ya bato wana il faut bakongole bayeba yo ozali journaliste investigation yebi mabe oyo régime wana basali Bemba omo ndenge eza wana baza mal à l'aise bango nyonso Bemba oyo torisika toboma ye na bana na ye na mwasi na ye mokolo baambassadeur bazalaka na ndako na tobombardaka ye akufa te mais akomi na Félix est-ce que pardonner biso Bemba oyo auti voyage ya ko déposer candidature to boya déposer candidature ti akende kolala na ndako na bango aboyi akota Gombe balalisa mona bato libanda bazo banga est-ce que ya kolimbisa biso likambo Gombe on kaka Gombe bazo banga yango mo tim ndenge ezana ta ba Sadari bazo tambula bo soki kaka moni mo eloko moko ko Bemba mbula yinda kaka ya bote Bemba même ezana salon na bato ba ipsinga puku na salon kuna puku oyo Bemba te bonabo ezaka bongo bongo biso bato za pembe na Bemba te biso bango ke Bemba za mo Christ asambelaka o nyonso basala wana alimbisa bango mais lokule za makambo mabe wana elati bango na mutu po batika bakende pa mbongo batubela basenga nzambe bolimbisi na o nyonso basala Bemba deja alimbisa bango etika ne nzambe sikoyo alimbisa bango ozomona tina bato na kombo Bemba kobanga mabe o basala ye mais mona bato azali kuna te yo rassurer bango ke batika bango lota Bemba batika komona kaya makambo nyonso mukomsu karibile ko sila boye surtout ki Bemba karibile ko sila komona nazo banga ta musu moko peso ka bimili boma koma o Bemba tata makambo susu c'est ça là donc bref pona kolobaki soki nzela wana fungoma ki po Bemba le kaka oya parler de la nation bafungola ki za ka po Bemba le kaka oya parler de mabre kuna ngesika ndako zo ezaki afanda pe kuna pe bafungoli bato ole bokuna ka po Bemba te babanga Bemba te Bemba za kuna te Bemba osana ezali ndeke ekole ko mwa kimia dignité au maréchal tika na biso ezonga Bemba limbisi bango bakende nde pa ya sango
soki bakoboya mbongo baluka Simon Kimbangu soki bakokuna ube bakende pa mokuna OK soki pa mokuna bango basala na bapasse na bango ube pa ngalasi baloba Nzambe Bemba limbisi biso alimbisa pe wale sape azali wale sape soki wale sako zong sape prière mususu na stade ba profiter ba kende ba senga Nzambe excuse makambone longwa na mitu na bango po eza bomutu soka tuturi bakute libanga oyo Bemba mutu achakite ekomika kandengwana eza na tina mokote do bandeko bayeba ke Bemba zana kanda na bango te alimbisa batika kotanga kombo na ebutu moi batika biloko wana donc Bemba n'a rien à voir avec ça bato ya exetu bato tanga kombo Bemba bana mike wana baluka mbongo po monisi koka so bakangi abandi kozwa photo bakangi ngai pona défendre ki Kabila soka yoki boyale saki aloso 10 gala so par semaine ekine na ndako ya mutu na mwasi kutako ba luka makambo ose mona motabi mala plusieurs za munene aso mutuka ose mutuka yo zo mona mutu oyi mutuka oyo leki na ngana Jimmy Kitenge na linga kai mingi poto ando kuta na télévision ezali copie mutuka oyo abando tambo ngo ava koma makala yo ebiango mais kaka jour abima makala 2 jours après et bon ça moi mutuka tambo nango ça m'a baissé mutu aro défendre mutu bakangi non mais il faut que lia mbongo oyo eza mbongo moko il faut gagner l'argent dignement ko luka teke o Bemba kusirika kanga ngai po Kabila tinda ngambo na makala ezali bien te toka ina sujet mosusu oyo ekomi likambo ya maponome yo zali moko ya bato ba rédiger structure monene pe ya makasi na kati ya mouvement de libération du Congo o ba bengi les bembistes ngapa la tambola kina mon otula boy ngai pe na candidat na niveau bo ngabi oh moi mboka René makasi aligné bato belé boy c'est que zani ya les bembistes na yepi mosani muzana wana kati ya parti po yo za na bato belé secret ya ba bembistes zali ke il faut yeba pourquoi tu benga ba bembistes to landi modèle ya Bemba Bemba zana nyonso ala nzala te ayibi ndenge nzala ezalaka te mais ndima iso ko kufa pona ekolo biso to mibe ba bembistes mais oyo azana nyonso ami bonzi pona ekolo pourquoi pas biso pe to za ba bembistes ngana zawa na kumdima na kufa lokola Bemba pona ekolo yeo ezomona wana ko ndi akufa pona ekolo yepe omona ko nga d'abord l'amour du patrie ça c'est de un bon sikoyo toko suka ka tolo baka na TV bo te ngai na niveau na ngana lobi te na défendre ka chango mingi pona ngana na tamona chango makambo na zo défendre ekolo yo fona banda d'abord ne sika na fandi yango moni ngai na zali candidat député national na chango parce que o nyonso na lobaka azali ko dénoncer na lobaka ngo pe na TV poso na lobi likambo premier ministre yo kite na bengiye na tuniye neti makambo sikoyo ezoleka chango bazonyo kwa ma transport ezali te mutu soki a outil étranger aye na tongo na chango atuna mais qu'est-ce qui se passe bato ba bimi eza bazon manifester te bato ba ozilande transport nzele ezaka bo moko tango très ezalaki très yezu bato mususu bona bo très yakati po makambo na lobi na TV na lemi na bite il faut nga pena comment na parler du peuple na loba soki ba yoki te na bengi ministre de transport pour bondengi souci d'abord yango wana ndenge bande kopoza baba omoni bande ko bazo accompagner ngawa bazali pe ba candidat partout pour muta défendre esika oya azali ye azamona gombe ndenge mona wana mona la te na bangoto ba fese ndenge mona bango ba ebinzela wana ya jelem ye kutu makamba jelem ezo sala nde pasi aleli lobi mingi tango lozaki na matanga mobuta lobi me banzela oyo to banda accompagner papa colonel Manzenge na messe des officiers bonabo ba yeba kite ndenge nini ozo comprendre oyo azamona kalamu ayebi bo akolobela kalamu ndenge nini alo basala ba marche boti ya lemba ba sapato katana abi na komata bugumese bongo makambango na yeba ndenge na moni bo alineti na niveau ba mino na moni partout moi mboka moto zakane mingi ye na sala nga comme ça nga boga système ye pas tika na machine ngabi si c'est beaucoup si comme ça coordonnateur na nga na chango na lobite to tika to zonga na kuna bongo to yeba ndenge potango to yaka wa to lati bien ka lokomi ndenge bango bana gombe mais to za ba coin faut banda défendre les bembistes pour ça partout na Congo mobimba to aligné partout na Congo mobimba to za la force au sein du MLC au monde tant musu to pesa pemba groupe parlementaire moko dénommé les bembistes soki ba élection salimi malamu oui alors le roi lobiso ba élection salimi malamu na liro to ko kende bo to
to yoke bo futi bo tie bani na bino bo bimisi ba bo pesi ba mbongo na bino ya ko légaliser ba biloko boy c'est que bozo quoi que élection salem biso za ba légaliste banda ba élection banda MLC tika la simate baloba ote bako triquer bona boy to kende ka tozonga maboko pamba te to yaka kana mo liboke na biso tozana yango biso epai na biso ezali ndenge ndenge to kei moyo ko sa biso eza patient po population linga biso omri biso tozana campagne moko facile yo keka ko lobi bemba timbi ngai ndango ba yo ka kombo na isili biso zana ba kalikili te na sala bo biso ka kombo bemba ozomon ba susu ba za difficulté ko ba côté ata fauteuil autorité morale pour mais ki boy ba mosusu ndenge ba ya tambola ka wazana na chemise ya autorité morale na sac soka bimi na TV alati soki manifestation siri a jui a longola tie na sac mais yo tambola ka ne longia bemba partout papa ofandi wa pesa nga numéro soki ozo loba na kombo bemba ozana facilité ozo comprendre mutu yo mo soko lobika na moto MLC moto utuno zuzo zata oyebani mais ba mususu awa okopunda papa mokolo wango parti ayo nani azalaka wapi kompone nani compliqué ozomona kozana parti comme MLC za elenge alors le retour à MLC toyoki déjà que congrès zai le bana makamba congrès nini mais ba congolais nazo la te ba panda nye congrès za le 30 ko bima ba koyokati baso banga nini bipai na bato mususu abiso ya union sacrée panique totale et surtout balobi que congrès wana poto désigner candidat président de la république ya somo donc ba congolais ba fanda o MLC ko décider et ko zala kaka pona intérêt ba congolais botika ko benga nga ko tuna ko zala ndenge nini bona boy MLC zali grand parti politique au monde bato mususu balala ki o tenga na ko soutenir Félix ngai bona boy c'est soit de flatter yo moko sali congrès à parti na ote on lobi que na soutenir tel si ko soki parti no ba boy pas biso za bato mulongo to lobi te congrès za les 30 soki bolingi candidat à MLC na ba élection présidentielle les 30 boko yo mais o nyonso MLC asalaka ezali pour intérêt ya Congo faut pas ya mototé ya mototé ya Bemba pété ya Félix pété mais ya ba congolais banso biso to kwa na Bemba to yebi que selon nous les bembistes limite mutoyo un jour à redresser mboko za po ye akoko yiba mbongo wa mututa somba babio azana yango ako yiba mbongo ekolo ta somba mutuka azana yango ako yiba mbongo mututa somba lupango azana yango c'est ça un politicien modèle ezate ba politicien so na ko tanga kombote ba yeba ki locataire ta komi na gouvernement abimi na komi opposant te o ya biso asindola kande bomengo aye na politique et il a subi des coups durs 10 ans d'absence dans la famille. Abimi mais l'embité azali toujours. Yo ki marate pour nani lokwa basusu. Na kima 10 ans. Tout ba ba kima basoka wapi. Elenga MLC zawana. Oye na MLC ovimbi. Olongu na MLC okpei. Okondi. Alors, attends okoba. Likambo mo uto sama mikolo tata mokudi bino za union sacrée asali couverture santé universelle. Bandina kama maternité offerée bato susu ai na la libre mission limito koma bibota qui ça déjà mulunge le quoi batie susu maternité offerée bato bako bota wa to koma lokola banzoi c'est likambo basali eza mabe ya kotia maternité offerte est-ce bibota na Congo ko bandande c'est balobi gratuité maternité ba sego to tonna bango fils akuti bangote est-ce bibota bandele lo ko bandande lelo so balobi ko bandande lelo basego baza partout bauti wapi non soki salmi na mboka mususu oui na mboka mususu basi babota ka ofele bonabo mais soki ba ye awe komi ekoma bonabo ozomona opposition tozana ngwa eza opposition mitema mabe et puis bato azolo bango bazali koni o bazo finga bango ke mitema mabe babongola mitema basa la gratuité enseignement au terre mabe gratuité à maternité ezali na vacances ezali surprise te pour na bateau bazali bato malunga même na poto partout ezala kanango là-bas il n'a pas de problème ezali bibota comment est-ce que ça na sens ko bota soko lingi mwasi alinga bota akobota soki yobe ko lingo bota ko bota bongo ezali pour que non bona bota na bamboko ezali organiser économie ezali bien pa biloko wana ezalaka ngote ezali ba boti mwana ofele l'état du charge depuis mwana na babandi ko futa ye c'est comme ça
biso kuya kofuta na bandite mais osomona comme petango akolobaka bana babotami bana kofuta bango bakoboya kaka donc pona bango kaka régime donc je comprends absolument rien toza na opposition te opposition ezalaka mwa malamu akala mais opposition ya batata oyo wana na tanga kombo te nyonso mabe batata wa bato baza opposition bao bazali na pouvoir liboso te bato bazali na pouvoir liboso ba wana baza modéré mais mutu moko bazui wana wana toloba te bakongole bayebi yena mtu akosaba matata nyo aboya nyonso aboya meke tobenga na M23 alingaka te oui po tobenga na M23 alingaka te ye akende bosoka afandi na baninga na ebote akabonaka bato bakimaka kaka bakongole bayebi ye tolo bakombo te bakongole bayebi ye bon lokwa bio bakombo te nga na yebi ye te nga na yebi pe bakongole bayebi ye tozalaki na lamuka tokimi ye biso nyonso akei na bloc patriotique bakimi ye nyonso akei na groupe oyo ya lubumbashi bakimi ye tu alemba te afandi ye te mutu akimaka bato bakima nde ye tina bandeko na ye moko bakima ye tolo bakombo te bakongole bango kuna bayebi bakongole biso boyebi ye mutu apesi baindisi nyonso ngai ti alobi ndenge wana nyonso na comprendre te ezala à l'aise ok biso toza bato toluka te bakanga ngai epo bembalesa famille na ngai te tika jimiki te nga vanda nie ngai ataki komba mutu te moto lutani komona esikoyo tolobaki ye alingaka bakanga ye bon alors na mosusu wana oyo exilé sexuel wana ai oyo asala makambo abe naleka mwasi na ye akimi akosi o Tshisekedi alingaka ngai oyo azalaka mosama okosala bavideo ya kofinga bakonzi babenga soki pero exilé sexuel wana exilé sexuel na ye aza problème famille moko alingi basi mibale aliya na leki eyindi akimi akei kuna ekomi kaka ozwi mwa mosolo fingelanga bemba fingi mikolo nyonso ezalaka bongo alors nyonso olobi engagé kaka yo ngai na tuka bongo yebi te naza na numero ya mwasi na ye te wana yebi te mwasi no bakabwana bakima wana babokilo ne bazali régime ekoluka ye so bodie bobomi akima te alena yaya na leki eyindi po eza famille ya bino bakongo soko yebi te oza bokilo na ye ozobomba likambo yango epo ebima te oyebaka mwana nyonso exilé sexuel wana mosala na ye kofinga bapoliticien mikolo oyo baopesa mbongo eutaka na ngambo wana ekende finga bemba mais asisala likambo asindoli na mwana likolo ya ekobo pite tokomi na suka bandeko toaki na ndeko René Bonganga moko abayi ye MLC boki oye moko alobi ye makambo oyo alobi ye ngai oyebi yango exilé sexuel na bebisa libota na bino ya bino Congo central bon ok alors liloba na yo oyo kolonga mpona mokolo ya lelo tosukisa émission epai ya bayi Tchang epai ya bayi MNC en général mpona bakongomani nyonso mpona bana Tchangu bayebi tozoluka tokoma wana mpo todévelopper bango te mais tolobela bango po jusque là tozali na député moko te na niveau national ou provincial oyo alobela bana Tchangu député akomonaka na kosile makambo asala émission mpe alakisa video wana me ngai naza capable nalakisa bango baémission nasalaka mikolo nyonso mpona kodéfendre Tchangu mpe namona eke na ndenge nalobaka na tv esukaka kaka ote ngai na bino na bato balanda ngai me nalingi bana Tchangu un jour bakomisa ngai wana na kodéfendre bango valablement. Ça c'est le 1 pour la bana Tchangu. Pour la bana MLC, je pense que na sengu bele boyokani bolingo ezala entre biso de façon que toi affronter ba élection ezoya to zuwa mingi parce que soki tozana mo ba division muke autre biso ezala tina mon côté. Mais pour na bato yo balobaki na kombo bemba pour na GLM ba limbisa bandeko wana po ba komaki na kisasa na 1997 ba iteke banzela ezala kawana ba iteke bandako ezala kana sim bon lokola bakamwe bango moko bafungoli GLM bamoni banzela ezali et tout ça bona boye to limbisi bango babi beli ko babi mukolo ndako yango pe basina bien te ya solo te régime ona yo yebi yango te bango tango bakotaka ezaleka ko botula bango ndenge bayaka wana ko botola kaka
balito bao senga ndako na mboka lito asengi aye na mikanda ozo comprendre lito aye na mikanda babotolaka ye basomba te ok biso mpe tozo réclame ya biso na kilomoto ya numéro 1 eza wana tozo bapesaka immeuble moko batongi wana dossier eza na parquet bomona ngai nakobenga okende couvrir donc bango eloko moko oyo basombaka eza te eza kobotola donc bref bato bayebaki babuki ndako ya mutu te bafungoli nde nzela balibere nde bato obike nasalaki miso moko kuna na kati mama moko aleli akanisi mobali nalobi ndeko na ngai omoni nzela oyo bakanga oyo mobali na ngai akufa siri yango mobali na ngai apika crise na butu kaka poto bima tokoma ngaliema nzela ezalaki te foto zwa bwato nakende kobima na chani metal leta nakoma ngaliema mobali na ngai akufi yanga na nzela donc kabila za wana ifo balandela ye justice efungola dossier contre ye bato bele ba victime ya blocage nzela ba préjudice causé contre bato wana donc il faut justice et poursuivre Kabila comment yo lamuki okanga banzela nzela leta okangi ba boulevard chachi oyo munene bomona na paila na swa bakanga kati Kinshasa esilaka elengi moleka wana ezate Gombe esilaka elengi parler de moi oyo Saddam ezalaka wana est-ce kanga balabala osomona ezali pasi pe mawa bikamwana lobi na matanga ya maréchal elobami mingi mais ngana ko sengela bango bolimbisi bayebaki te bayaki na 1997 bayebaki te ke nzela ezalaki kuna bayebaki te ke mapango ezalaki kuna ezalaki bongo ndeko René Bonganga wazali bongo moko ya bayi mouvement de libération du Congo na ye to sololi na état l'actualité politique ya mikolo oyo ya sika oyo ya mobeso to zana ngwa boki ye pe azalaka oyo mutu wa baki obeti ye kutazaka nini coup sur coup j'ai pas bêté coup sur coup, il y a monté coup sur coup. Voilà. Alors, bateau on y a sur mon que makambo tolobia ou les bango. En tout cas, bali misa miso. Ndeko alobia bine bo solo. Wa moni que siko ça le kuta. Ka numéro on ezali obenginga inako ya mboka ke siko tozali awa. Na ko pesa pe malo na kitika o ya vandi oko contenir. Soki boyokani te binomi bale ngambo boye yo ngambo boye ye comme ça ba imboka baiba nani alobi bosolo to suki simanaka lelo émission pona mboka merci et bongo na Patrick Lusala qui ma caméra montage simba maki na Christian Makutu ngana bino nde tokutani vendredi ko ya pona numéro mosusu ya émission pona mboka boboto o maboto mabino botika la brancher na canal King télévision la télé vérité bosolo na bosolo nde bye.